nakanti ke bande konso bazolanda biso ya cité Bethel Nzamba Pambola bino waouh concert wana Nzamba Pambola bande konso bazalaki présent nakanisi que quand tu me poses la question sur ba combattant nakanti ke ba combattant il faut combattre batu nyonso bavanda na Congo boluka pe docteur à Kabila boluka ba cuisinier à Kabila boluka ba cuisinier nyonso basalaka na OIA kuna na cité de OIA na présidence boluka ba fleuriste boluka ba portier boluka ba sentinelle nyonso basalaki kuna pa Kabila ba chauffeur boluka bango Capage TV. Parce que mboka ezana ba problème spirituel mboka ezali lié na totem mboka na biso za ko kangama na totem et na kati ya totem wana il y a des choses autres za na kati ya kobika lelo na yebisa ki on émission le kaki o mona ba mi pepe na ne moko boileka mo pepe moko ebeta na mboka awa ba criminel to ya criminalité ezalaki makasi et longwe ye to ba shege tant muza ya bundina to ba shege ça n'était diminué to ba shege leki tom likamoko ya ki suju ya kolokota ba corps biloko wana zongi mikolo ba lokota corps gorge zate ba kati nzoto mutu donc biloko wana tango leki kuluni ye kuluna yeti lelo ba kokangote ba ujana ba ye donc ba usumona ki y a de vent satanique o ya ka kobebisa ba génération jeunesse biloko wana eza lié na spiritualité na ba problème spirituel mboka eza nango premièrement na totem o eza léopard na biso o bazoyemba lelo ki léopard nde mokengeli mboka c'est satanique mutakengela ka mboka eza nzambe Capage TV. Mobutu alobi après dirige. Oui, ezaki message, ezalai malobate que boyeka boyeno on annule tout ce qui a été dit. Non, il faut une prière, il y a engagé qui ba esprit. Il faut bo engager aussi le Saint-Esprit, une prière na cérémonie moko salama siriango. Et prière wana c'est un homme de Dieu qui va faire ça. Okay. Pas le président de la République. Capage TV. Capage TV. Cynthia Capache Cynthia Capache Airbag Cynthia Capache Cynthia Capache Cynthia Capache malgré Okongenga lokola moyen pourquoi Coco malanga. Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monaki yo na koma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins wapinzela bien. O troublé nga bongo. Non, est vrai. Cynthia Capache Capache TV toujours dans les bons. Merci à tous nos abonnés. En tout cas, merci infiniment parce que 9 000 kola la roulamuka 10 000 kola la roulamuka 20 000. To kenango vraiment kitoko. Ndenge toloba kinzambe ya zongi saka o sali effort et cause ya inane menzambe ya zongi siango a commission on na 1 mois grâce à ya basali nzambe ba tchaka biso vraiment maboko et espace ya prophète Marcus Efrata bo réclama ki papa zo mona na soutenir toloba ki non il faut tozongi ça ba espace na biso ya prédication makambo eze belé na mboka oyo et puis na ba diaspora o basenga ka liloba na nzambe bazaka Ernion sauté koyora ba théâtre musique té il faut pas moteur na moment o ezo réfléchir que tout ça ba nzambe et puis mbote papa mbote ça fait longtemps hein oui nzambe apambola bande konso bazolanda Capage TV nzambe apambola bango nzambe apambola biso nzambe apambola yo pona ba sacrifice nzambe akanisela bande konso balandaka musalo ezo sala manisika oyo. Ça fait beaucoup de temps, mais tozongi sikoyo pour bande nyonso tozaki na kati ya préparation. Il y a des fois na vie ya mutu esengaka kokota na libuma mbisi lokola job donc OK baki sanza yoka na destination. Ouais, il y a des fois il faut que les choses marchent comme ça. Obungi balobi asila balobi amona raté kotika na libuma ya mbisi lokola Jonas destination malamoko pour kende likola mai okomate kokina makolo komate kota na libwambisi bunga. Il y a des fois esenga même na vie ya mwana na nzambe batu ba remarquer absence na yo na ba makambo susu kozwa ba timing ya ko se préparer tozaki na musala moko makasi ya 40 jours o ezalaki na thème moko le travail et to uti ko silisango alors to fongoli thème moko o ezali vaste o tozana besoin batu nyonso ba participer comme tout le monde azo témoigner le boko na nzambe par ci par là en Europe batu azo mona le boko na nzambe thème o to linga batu nyonso balanda yango ba mo le boko na nzambe yango moni toza présent
présent. Zambé apambola pour l'invitation. Merci papa et frata. Tout le monde qui na séminaire peut au bengaki papa na biso Denis Lessi et suite ya biloko et les kaki wana bat monsieur basala ki lokola ko sous-estimer moto na Nzambe senga ki pe akende na braza akende ko continuer ministère kuna mais azongi pe boyo ko jugement no ezani pona bato bazala kali loko kweli moto na Nzambe basali ole ba remonter moral mais ba continuer lisusu ko boma mosa na Nzambe parce que eloko ezala kati na mo na Nzambe Nzamba longola rande mafuta mais soki o ye ko zongela na ba norme Nzamba zongi sa ressentible. Nakanisi ke toza na thermomètre ya kota la chrétienté ya batute na bo santu na bango wana ezali ba congolais omoni ba congolais bana motema be makasi les congolais balingana kate ba congolais balinga muninga so bandi ko matafu ko kitisa ye so muninga bandi ko matafu ko chula ye ko kosela ye makambo omona même ba musicien profane ba o nzamba tomboli ba o pe ba tombami ba na ba makambo na bango mususu ba o ba pambola mi pe so landelo kaka ba kosela ka bango makambo lobela bango ba biloko moko boye il y a des choses comme ça. Na makambo oyo etali les grands tous les pasteurs on Nzamba eleva na mboka oyo Nzambe nde mutu eleva bango Nzambe nde mutu amema bango place bakoma po bayebana na monde awa biso toye tozana ngai personnellement je sais que tozana ennemi moko donc tozana kati ya camp moko armée moko tozana ennemi moko qui est le diable c'est pour dire que bitumba oyo pasteur Mukindi azui bitumba oyo évêque Mukunazwa pasteur Soni pasteur Walesa pasteur Koutino les mêmes combats wana ko landa penga parce que tozana ennemi moko les adversaires na biso les diable yé mutazo combattre biso parce que église ezwa ba combat makasi ya ke bandoki ya quartier ba oloka soki ezana église ba 10 personnes 20 personnes église soki comme élevé bandoki ya quartier ba ko suko loka ngote ozomona bakoma kasiko kotinda batu na bango baye bakoma ba partenaire bakoma intercesseur babandi ko attaquer pasteur bayebi ke tonde to koti déjà wa nanzela sexe nanzela mbongo to kozwa. C'est pour dire que bitumba Moïse mbi ya bunda ngape un jour nako bunda bitumba oyo pasteur adina bala bunda c'est pour dire que ce qui lelo pasteur a commis ko critiquer moninga pasteur pour na koloba ke non ye Nzamba sali la ki soute mais yo zana yete yo zana thermomètre ya makambo Nzamba sali la yete wana ezali na okaki congolais mutema mabe congolais za la kana inde ngwana congolais za mutu ya intérêt parce que tangu oyo denile sazai ko sala ba stade awa batonso bazali ba mina ye omoni lelot ah pe batonso ba koma ba mi baraka mais baraka na prison à souffrir ba kendete bazali ba mi baraka kabila ki ba misu mituka on a vu ndinga pesi ba misu mituka baraka na Nzambe donc congolais za mutu intérêt to ana mikolo komi walesa pe wana kaka so boum beti pan batiki mala des choses donc congolais za mutu yango moni na vie je donne conseil ba tunyo so ba yaka liboso na yo pendant que ozui baza ba vrai ami na yote le vrai ami à Vinayo, ils ont les gens qui ont cru à toi pendant que tu étais encore Madame Zéro, Monsieur Zéro. Ba vrai ami na yo bangwana. Ba ba yaka na gloire, ba vrai amitié. Oui, ba yaka na gloire, ba vrai amitié. Alors ngai nakanisi que nazana temps ya koluka koyeba ba chrétienté ya batute. Moi j'invite tout le monde ceux qui Nzamba inspiré nga que non na service ozo sala oyo bengisa pasteur François Mutombo Vosilom na bengisi na service oyo nazo sala so Nzamba tyenga na cœur na bengisa mutu moko o na moniki ban na Nzambe ba ko bénéficier kati na bengisi mais ya ko juger ba chrétienté ya batu ça c'est pas mon travail tout sauf que na lobela nanga ba faux pratique bato basali mabe pratique au monyo en église c'est diabolique ça j'ai dit mais ya ko kende que non kokota na ba vie privée ya batu ko landela ko luka ko minimiser tanyo so zo ko minimiser batu wana yo posana ba mabe. Oui, yo zana ba mabemba la musuko le kabato zo minimiser. Moi je pense que tant nanga ebele zana bondi la pona bato bazo mona ba problème, vina bango zo simbate bikomba ba olandanga na yo awa, il y a des personnes ba umeli chômage, asali 17 ans mukanda te, vie malungeza te, azoki ko 50 ans mois na te ndaku te musala te, il y a des personnes qui ont besoin de voir la main de Dieu. Zami su ba bwa kela malade akindo qui a zo souffrir 5 ans na met hôpital, tanyo so wana ngana yawa na banda ko critiquer bato po balandanga. Donc il y a des personnes moni qui chassent bato balinga ko succès na sima batu donc principe ba congolais yangwana so lingo yeba na buka ba grand donc moi musicien moi bimi pe na ngaba ayebani te asko aponi na ba musicien so ba yebani wana ba frère wera ba frère abandi luka sko mutu moko na ko finga po donc ko ba hotela wana nya ofinga frère Kofi so ba chaika omona ezablo mo ezaka na makila ba congolais les congolais ne sont pas sérieux ali loko wana yepe pa ba pasteur do mon évangéliste omona moi apôtre ba bisonyo sauté ba congolais moi prophète bisonyo sauté mais la majorité za makambo ba salaka omona moi prophète moko boye ake asali théologie na ye abondela na mpona mutu te ata mutu pasi abika ala ye na télévision aponi sko
oya tombama abandi ko buka abandi ko finga bango les bato abandi ko acclamer. Les Congolais aiment ça. Bazo acclamer ceux quand to bandi ça la nobe émission na bandi ko attaquer même wale ça to na bandi ko finga Moïse Mbi to na bandi ko lobela mukuna mabe to na bandi ko lobela pasteur maboko e bandi. C'est ça les Congolais. Et quand abeta maboko wana ana malade abika na ngote ana ajo e poussani déjà za stable té. On a lu la parole de Dieu et changer vie na yazo lu polémique. Je n'ai pas vraiment le temps de faire ça. Ba Congolais de bazana ba bloko wana mona ba évangéliste ba bimi bazanga ba église bango musana bango finga basali nzambe ba tombwama oyo kutu na kati ya église wana ba bikomba ba bota batu ba mona loboko nzambe batu ba koma stable do yefwa ya wana banda ko finga pona nini atombwama na se ya ba injure. Donc oni atabato nzamba tombola po yo tombwama, c'est satanique. Vraiment, c'est satanique. Merci, c'est le prophète Marcus Ephrata. Merci, l'homme de Dieu. Lui, papa est belé, le sambo est belé, prédication est belé, mais le pasteur va nico balaté, le célibataire est belé, le pasteur dans l'église, le divorce, c'est ça, la sur l'église, degré, l'église, c'est la monnaie, et le divorce, degré, c'est ça, la mila. Et ça phénomène et ça malade ceux qui m'ont mata plus ça sera célibataire tous ça a risque et puis notre combinant on a des questions pasteur face à la moi si azali grandi na liloba et ça sera important to ko pour bala mpagano au quotidien na ligne na. Bon, on a ici que pour la première question sur les mariages bandego so ba landa biso ba profiter. Mariage ezali loko oyo eza institution divine en Zambie et ko sala maka dans la volonté de Dieu. C'est pas parce que l'église est tombée minde faut pasteur abala non. Pasteur akobala so amoni ke temps ekoki. So ka moni ke dans la volonté de Dieu na koyi ko bala kutena mwasi oyo ko supporter. Akutena mwasi oyo yepa koki ko supporter parce que ko bala mutute ke yeninga zawana zaka bien te azapina ba mabe. C'est pour dire qu'il faut supporter ba mabe na ye si réellement il y a l'amour. Pasteur a besoin pasteur azali pasteur azali na baran ya ba homme ordinaire ti. Pasteur c'est pas un homme ordinaire. Donc si on a bala moi si faut bala moi si moko une femme de cœur. Une femme de cœur. Pasteur azana ran ya ba homme ordinaire ti. Et ça le rôle zo bala député lelo zo bala ministre lelo ou ko vivre loko la basignon son libala ti. Akokene na yo na piscine moko te public alati kilote bozo sokola. Ba bisika musu basignon so ba fréquenta ka wana yo ko fréquenta ngote. Donc comme même ko battre la dignité ya mobile na yo. C'est ça un pasteur. Azam ministre de Dieu. Donc moi si yo yakobala faut moi si wana zala bien préparé. Akobala mupagano te. Même moi en Nzambé akobala mupagano te. Parce que la Bible dit un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Libota wana nde bota Moïse. Ce qui est comme Moïse a botamaki na papa moko azalaki lévité soit maman na yazalaki égyptien nzamba pesi mission bimisa Israël. Moïse alinga ko bimisa Israël te alinga zala na 50% ya égyptiens zo réclamer koto az égyptien koto az mona Israël du fait kaza 100% Israël asala musala nzamba. C'est pour dire que tango oyo foyer za 100% chrétien ata za pasteur te mais bala mwasi oyo bala mobali oyo abanga nzambe c'est important. C'est important. Bala mobali wa bala abanga nzambe. Donc pasteur a obligé parce que l'église mata akenda bala noki lobi a divorcé non, ba divorce c'est ça ba raison belé, tu dois préparer encore deuxième émission sur l'amour et le mariage. Tu vois que le divorce, c'est ça la raison est belé. Il y a des personnes qui ont un sentiment, il y a des personnes qui ont mibali ou banyoko la bango dans libala kota sekate, tia bimana libala wana ezana mibali mi tema mabe bongo to ko lobelango. Il y a des femmes aussi au ba imilia ka mibali na bango. Il y a des femmes au pona ye mobile na valeur te surtout soit ana mwa mbongo, ana mwa musala. Donc azo mobile na yazo comparer na batu mususu ah Davido kuta leki ya olobananga nini. Voilà, il y a des femmes comme ça ou ba ibina bango importance à mariage te. Fali alekiye mukuna kutu alekiye Moïse Mbi kutu alekiye donc yazo comparer au nzamba pesiye par rapport ya ba o yazo mona na miso azolula. Voilà, il y a des femmes comme ça et na kati ba makambo wana nyonso c'est là où ba divorce est fondé. Je pense pas que les balles les eloko muta sala na apprécier non. Les eloko mutu faut bonde la nzamba orienté, il y a une femme pour toi, il y a un homme pour toi. Donc wa bimana kote na yo azalaka dans la volonté de Dieu azalaka. Donc to lobelango et na question na yo ya souki ezali que par rapport il y a olobi bato basali na nzambe façon na bango omela na chair sans moi si soit te divorce babiloko wana ezali eza mabete sauf que muto asala ngo dans la volonté de Dieu komela na chair abali na ete ça non problème te na Bible to moni papa moko aza marié makwei na kindumba mais to moni mususu aza célibataire à sauver.
tomoni David aza marié amoni mwasi abato osokola na douche ake aizui mwasi wana kwei na kindumba abomina mobali ya mwasi wana mais tomoni Joseph aza célibataire mwasi ya Potifar akangi eti na nzoto atikela elamba akwei na kindumba te. C'est pas parce que Moutas marié à sérieux. Non, il y a des pasteurs mariés qui ne sont pas sérieux. Il y a aussi d'autres personnes qui sont célibataires, mais au bâtiment Moussara vie n'a pas bien. C'est pas parce qu'il y a un célibataire en Nazabo et Ndeskoyo, ma baigne sur mon kilinde dans Sala Yango, soit non. Nazana ba principe, nazana lengue na tambusaka bandi wonso ba Hollanda ou pe bazaki non babalité na ministère bo il la ko balate po mama si tu na question non faut bala na volonté en Zambie ko il la ko balate ou ya ko bala mwasi ya nanyo yo après bandi ko kolukela yo ba makambo ko mema yo ti o bebisi carrière parce que moi c'est azaka nzela moko o isala ki muto bebisi carrière na yango na ko zala pressa ko balate o bala o divorcer ko batama après ce ko étaler ba divorce ba ninga c'est pas bon. Merci papa tomoni à la stade Mokonzamboka ba sala nzamba tikile micro a prier est-ce que zali malamu to izala raté falaza lokola mondimi normal parce que cher ezaka lokola cher place bato basambela ezaki po ya kosambela to ezaka nango pe permis. Bon nakanisi ke prière wana bande konso balanda kiango esalami liboso basela nzambe bele nzamba tombola na mboka na biso ya mutu ezalaka ke la prière eza présidente mutalenga sala o sala ngo etant kiki aza président de la République basali prière na kati ya prière wana aza lokola mwana aza évangéliste te akoya ko bondela pourquoi yeso fa sambela pona mboka fa sambela na chambre na ye na ndaku na ye na public basali prière ya nation balinga ba désigner un homme qui craint Dieu selon choix na bango ndenge ba préparaki bazui papa moko comme ba papa na biso ya évangile ba papa na biso ya kondima bazalaki wana belé que on a pesi mbote partout balandi biso mais balinga pona moko katikati na bango aya sali prière c'est tout a sali prière parce que prière wana za prière moko soki na landi makambo président de la République atangi soki totali makambo président azotanga na papier wana donc c'est pour dire que président quelque part à comprendre que mboka ezana ba problème ezana ba makila esopana soko tali prière na yo zomona kazo senga pardonna ba makila batu ba boma na ba résidence IDPS ba crime salama na pouvoir euti ko leko pouvoir esilise batu kana oboma pouvoir au foko lobelango ba vérité bomi batu trop parce que tango bango ba bomi na pouvoir o eboma na Mobutu na pouvoir o eboma na 1+4 na pouvoir donc aya saleli bango prière ya ko senga pardonna makambo wana mais yete mutalinga sala lokola babenga ki banganga nzambi batolinga basala ya ouais c'est pas aujourd'hui que biloko wana bandi même na Bible et salama na Bible et salama ba roi ba luka ba prophète pona ko bondela pona mboka enfin que nzamba kitisama wanaye. Je pense que il y avait ce n'était pas ils allaient le monter que une prière simple non, il y a des choses à réparer parce que mboka ezana ba problème spirituel. Mboka ezali lié na totem. Mboka na biso za ko kangama na totem. Et na kati ya totem wana il y a des choses autres za na kati ya ko bika lelo. Na yebisa ki on émission le kaki au mona ba mi pepe na ne moko boileka mo pepe moko beta na mboka awa. Ba criminel to ya criminalité zalaki makasi et longwe ye to abashege tango muza ya bundina to abashege ça n'était diminué to abashege leki tom likamoko ya kisusu ya kolokota ka ba corps biloko wana zongi mikolo ba lokota corps gorge zate ba kati nzoto mutu donc biloko wana tango leki kulune ye kuluna yeti lelo ba kokangote ba ujana ba ye donc ba usumona ki y a de vent satanique o ya ka kobebisa ba génération jeunesse biloko wana za lié na spiritualité na ba problème spirituel o mboka ezanango premièrement na totem o eza léopard na biso o bazoyemba lelo ki léopard nde mokengeli mboka c'est satanique mutakengela ka mboka eza nzambe alors totem wana eza d'abord likambo moko makasi oyo wapi les présidents de la République aluka basala nzambe oyo bazana secret ya ba makambo eza spirituel ya mboka oyo parce que nous sommes dans un pays où Congolais à vivre à l'étranger. Étrangers à vivre à Congolais. Alors, tant que tu as la écriture, tu as Mukanda Ecclésiaste, chapitre 6, verset 2, Bible Zolobake, Nzamba pesi mutu bozu, pesi mutu bomengo, mais atiki mutu maître te, un jour na bomengo wana, étranger mutu azoko un jour nango. Salomon Zoloba, c'est là une vanité et un mal grave. Donc c'est pour dire que Mboka ou ezana ba problème spirituel. Tous on a un problème à totem. Léopard ou wana Mobutu atiki la biso. Eza totem. Après moi, délige. Oui. Mobutu alobi après délige. Oui, ezaki message, ezalai malobate que boyeka boyeno on annule tout ce qui a été dit. Non, il faut une prière, il est engagé qui ba esprit. Il faut bo engager aussi le Saint-Esprit, une prière na cérémonie moko salama siriango. Et prière wana c'est un homme de Dieu qui va faire ça. Pas le président de la République. Il y a ko ya wana fuka mi lokola batu nyonso. Bako bondela pona parce que natali ba vidéo ba bondeli pona ye. Oui, c'est bien. C'est bien.
c'est bien qu'on soit président ou yazo qui ne peut pas basali nzambe mais Congo ezana ba problème spirituel ou soki na kata ba problème wana ba luki te ba réparer ngo mandat na bango aussi la kaka boye mboka ko tika la kaka boye pe et ko sala ki ba congolais ba ina lisusu pouvoir oyo alors bango ba profiter ki ba changer ba luka basala nzambe mboka ezana ba problème. Totem c'est l'emblème symbole protecteur d'un clan. Totem ezalaka tina ba famille tina ba mabota tina ba mboka. Et là, on a le pouvoir satanique contrôler bateau et konza bateau. Mboka wezo konza mana diable makasi bien que tozo bondi là. Nzamba zo sunga biso quand même na prière qui makamusu qui ndé bien mais tala qui lesbienne. Tala qui pédé. Tala homosexualité. Tala to na onezo matana Congo. Tala to nango. Et nous sommes là, le kola ba ange à l'église, toujours téengo, toujours la kisango ba nanzambi ba manakata biloko wana pour que baza la sauver parce que za biloko ko bebi sa ba génération et comme mabatuna enfer. Ya on a biso ki musali nzambi, on a beaucoup de choses, tous a tellement chargé, on n'a pas le temps ya ko sala ba distraction, telle sala ki boy, telle sala ki boy. Tant on a nyoso tika to bondi la batu musu baza ba pédé ba bongo wana ba homosexuel musu ba olanda biso ba bongo wana batu musu ba malade ba bika, c'est ça. Papa et frère Tatan, Tobeti, l'historien, homme de Dieu, on dirait relève les à la raté, hein, dans le monde Nabino. Donc, comme la pasteur Sonic a foutu, il mentit. Après tant moi, au monde, on a sauté, mon tout peine église, à relève, que tu es bien dans l'amphithéâtre, ceux qui papa Sonia a zaté mon tout tel. Et puis, malade, on est comme au côté, on a banananzambe, ceux qui y est moko, peut-être Moutombo, papa n'a pas Moutombo a zaté, ceux qui y ont l'aime, ceux en église, tout le monde va faire des moussous, tout n'a pas un voyage, et toi, Azar. Ceux qui aiment l'église Azali, des romans à jour, on a foule. Ceux qui aiment l'église Azate, l'église, batunion, so baroté, on a même moralité dans l'église. Et là, on a petit trop l'église. Oui, je pense. Parce que papa a continué moi, qui est au est-ce que la corporation, la bino, il y a pas pasteur et Burkina Kota la paix bundisama, ba problème, le cas est maman 100 jours, tout le monde a sauté. Conférence, séminaire, et ça la marali sous-souté. Papa la chose cicatrice, temps, baba qui a maladie, mais si on a mis des panneaux, à ce matissa conférence ou séminaire, na tangi vraiment mingité. Mais est-ce que ça la maka? Ils ont rendu nini, bon vivre rendu nini entre bino. Et deuxièmement, non, que nous déjà la deuxième question pour répondre, quand il y a concert, il y a papa on a vu Moïse Mbié, banananzambe ba hier en tout cas la Belgique, on a balanda écoute combattre son déni mais quand même concert et les cas qui bien. Tout banana on a première question. Oui, la première question, na kanisi que na katamboka, tous on a ba plateforme. Il y a des plateformes où ils ont katamboka na biso ou ba pasteur basangana. Ba miso bazana AMEC, Alliance mondiale des églises chrétiens. Ba miso sou bazana ce qui RSC. Va combat babilo qu'on a bangwana na maîtrise rango penza troté. Alors ce qui muto azu problème na kati ya plateforme na bango plateforme on a ka muteketa là ba misusu soko lingo ke nekota là peut-être ba koyamba yote peut-être ba ko banga parce que au moni mukile comment na ba makambebele ba poison ba ennemi ba biloko wana nyo c'est ça là que ate ozana mutema malamu ya kokinde kotala mutu ozana ba réserve est-ce que ba koyambanga c'est un peu ça donc nous devons vraiment prêcher l'amour. Par rapport à la question, nous devons vraiment prêcher l'amour. Bolingo penze zate, Kongola lingi kaka kosala muninga mabe, aroya na foyer na yo, azu ben information ka etalango na télévision, aroya na foyer na yo, aluki bablo mo boyo ko salir yo kitisa opoye ba chaika. Donc c'est ça. Ce que tant que comme que ozana besoin ba yamba yo pa mutu moko pona même prière, mbala mususu azo kansa yo zana kan adverse, soit tout ça parmi batu balukara mutu na ye, c'est un peu ça. Ozomona. Yango moni ke sala ke neti ba mama 100 jours neti bandeko mususu wana bazé belé o bazana ba problème, beaucoup de pasteurs ont des problèmes, beaucoup de pasteurs ont vraiment des problèmes nakani si que ko tala bango ezana ba o ba tala bango na kata ba plateforme biso pe ba misusu to soutenaka na prière ngana une intercession o ebondi la rapona bandeko nyonso. Tous les pasteurs bazora ba problème na bondi la pona bango intercession na bondi la pona bango pona basala nzambe ndenge bondi la pona ba kanyoso e bondi la pe pona basala nzambe. Est-ce que leadership wana ezama kasia parce que ba pasteur au bazo génération sika on dirait génération a kalezo pe sa opportunité té on a rara que bango na bango ba grande tête wana mais ce que so moko azate yango moneti karavi des ara lokwa na ba musique chrétienne partout on dirait na Congo na question na yo mususu oyo na lobelité. Deuxième question sur leadership pasteur azate église ezokufa soit ta communage moko boye muto remplacer azate et dépendra na pasteur yemoko ça dépend aussi na pasteur azo kita ko préparer te mais nzambe pe muta préparer muto remplacer yo parce que nzambe muta bande ko préparer je suis pembe ya Moïse parce que pour na Moïse mba muso linga ozala je suis
mais Joshua azalaki wana même pendant que Moïse azoyeba te que Joshua azogene na ye, Joshua pas tomboli maboko na ye, Joshua sala ba sacrifice ti et comme na moment moko Nzambe azoyebisa Moïse tala Joshua za pembe na yo. Donc c'est ça Nzambe muta mais église pasteur peut fois temps à préparer batu parce que vision est continuer à préparer un serviteur na mboko na biso mingi ba préparer bana à préparer moi na yemoko soit à préparer moi si naïe, c'est ce qui se passe ici au Congo. Bon, ils appellent ma bête, ceux qui moi c'est un appel, tout le monde n'a pas un appel, c'est pas un problème, c'est ça. Donc ils appellent au Moro Boye, tant que le bien on peut na pasteur Sony, baza papa na biso vraiment faut basa l'effort côté wana parce que le lot tout le monde a caillé. Bon ce mot comme soit zati. Tout le monde a nani na église wana. Ils a malamu ka yete so to ke pas ya papa na biso muto Léopold. Et pas ya papa Walesa. Donc il faut quand même ba préparer ka bateau que so ka zati lelo tout le monde a pe muto moko pembe na e ko zala malamu makasi ka te ke azati lomba mo mwana na yemo kwa yeba to ba ko moboya zaki mo sala nzambe te. Au moni donc c'est un peu ça nzambe apambola bandeko so ba olanda biso question na yo asukeza par rapport à Moïse Mbiye. Na kanti ke bandeko so ba olanda biso ya cité Bethel nzamba pambola bino. Waouh concert wana nzamba pambola bandeko so ba zala ki prison. Nakanisi que quand tu me poses la question sur ba combattant, nakanisi que ba combattant il faut combattre ba tunyo so ba vanda na Congo, boluka pe docteur Kabila, boluka ba cuisinier Kabila, boluka ba cuisinier nyo so ba sala na OIA kuna na cité de OIA na présidence, boluka ba fleuriste, boluka ba portier, boluka ba sentinelle nyo so ba sala ki kuna pa Kabila, ba chauffeur, boluka ba. Moïse Mbiye, qu'est-ce qu'il a à voir avec le gouvernement? Ali Rakuna, azamuta parti politique. Non, mais botika muto sala musala nzambe. Wana zaka jalousie. On est à jalousie. Ceux qui ont réussi à vie, tika bato bazo réussir nzamba bengi bango na makamna bango ba okende liboso ba kende liboso. Yo pe luka na ndenge na yo. Ba congolais bazan na mutema ya bande kwa Joseph. Alo tindoto amoni 11 étoiles yeko gumba melaye ya za 12e. Ba komi ko inaye. Mais bino pe boza étoiles. Alobi bien je vis les étoiles. Bino pe boza étoile bo luka pe étoile na bino epela parce que étoile epela kamaka sitango moye bimi ya zo benda éclair. Donc chaque fois que Jésus-Christ la lumière azo apparaître, luka bénéficier quelque chose et pas yesu po yo popela. Et ça que yo balobi yo pose étoile ya yo epelite ce ko komi jaloux wana za jalousie. Je pense pas que combattant musala bako sala yangwana. Non non non. Non 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 non. Wana za musala bako sala te. Nzambe pambola quand même pasteur parce que azwa ki penza risque ya kobeta concert nzamba pambola ye ba o msu bazapi na besoin ko kumisa nzambe ko adorer nzambe na concert wana oyebi combien de personnes espoir ezongi espoir esilaki oyebi combien de personnes bazaki na ba problème bazui solution oyebi combien de personnes ba mo loboko na nzambe. Je pense pas que congolais faut continuer à ali rwanda ego zapina mala makasti ya mutu ya. Merci papa to comme isko na dernière étape na biso il y a délivrance il y a ba réclamation tala ba onyos balanda rabiso et puis so on a ba quelques minutes et puis ngala ngoya poto des annonces. Nzambe alola pambola bandi ko so balanda biso nakanisi que tozana musala moko makasi oyo kokangola bandi ko so bazolanda biso. C'est un grand travail oyo ko mema batebele na kati ya délivrance déjà ezali 3e édition parce que tout ça la délivrance des réclamations des éditions makasi siko tozo ça la délivrance des réclamations financières et matérielles. Oui. Bako réclamer mutu juste vine mobima toucher te à progresser te financièrement à réussir te à kende liboso te à mona bola muté bako réclamer mutu atikala te ko toucher même na oizali ba matériel. Or biloko nyonso zomona na sena moyi awe pesa mili biso bana na nzambe nzamba pesi biso yango nzamba pesi biso yango pesa mili biso na tina ete to ba kota to la bola mona ye na kata biloko o nyonso pesa mili biso parce que Pierre atuna ki Jésus Seigneur to tiki nyonso to landio to kozwa nini. Ozomona Yesu azo répondre à Zobisaye que nasena moyi awa bokozwa les centiples et puis après la vie éternelle. C'est pour dire que nasena moyi awa tant mutazo travailler, il faut quand même bénéficier na musala oyo azo sala. Otozo ko kutaki na pauvreté to na ba blocage za na batu oyo asala ka musala makenda ka libosote. Tu travailles mozo kende libosote. Ozo sala mais vie nozo simbate. Vie abana no bazo sala mezo kende libosote. Donc service oyo ya makasi ya 21 jours oyo za délivrance des réclamations financières et matérielles. Ya ke papa na sala ka misala mbongo mona na kate soki mbongo koti na ndako bana babandi malade, vie na ngezo tourner na kati ya kolela, ezo tourner na kati ya maya misu. Prière yango ye pona bandeko so bazolanda biso partout dans le monde o papa ngai vie ezo simbate parce que na kati ya finance na kati ya matériel tozo mona bazo réclamer ka mbongo te mais même so ba réclamer santa mutu c'est que ba réclamer finance na ye parce que na kati ya malade mutu oyo banda toujours ko bimisa mbongo na kati ya malade mutu akozala toujours ko dépenser et tozo kende kozwa
verset moko oyo ko permettre bandeko so bazolanda biso na bandaku totanga na bango Bible comme d'habitude avant qu'il na ko bondi la pona bango avant qu'il na ko bondi la pona bandeko so bazana ba problème tozozo mukanda ya Job chapitre 1 verset 8 la Bible dit Éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job il y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre droit craignant Dieu et se détournant du mal d'autant qu'ils disent ne l'as-tu pas protégé lui sa maison et tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Bible zoloba que Zambé azoyebisa Satan ke o remarqué mosali nangai Job était Satan a lobi oui n'a remarqué pe Satan azoyebisa Zambé il dit à l'Éternel et c'est d'une manière désintéressée que Job te craint. Atuyo kanisi Job abanga roya pamba c'est parce que tu as béni l'œuvre de ses mains. Satan a souligné pour nakoloba ke opamboli misala ya maboko na ye. Nengo zo sala boitika nzamba pambolo na musala oyo. Nengo sala boitika nzamba pambolo. C'est pour dire musala nyoso mutu ako sala. Il faut que na maboko na yo nzamba pambola yango. L'œuvre de tes mains et pambola mandengo zo la émission oyo. Papa misala nangi marche kate année où eza né à fantomant. Chiffre 9 eza chiffre moi c'est abotaka 2019 eza chiffre moko retouché na ba promesse. Misala oyo bando kende liboso te j'ai pris pour toi et kende liboso. Nazo bonde la pona yo papa santé nangezo simbate okomi kotambola na bo ordonnance na sako okomi kotambola na ba kisi so meliki si to za l'aise te okolala te prière nazo salela yo maladi wane bunga na nzoto na yo na tongo ya lelo Bible zoloba ke Nzamba yebisi Satan omoni mo sali nanga te Satan azoloba ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui lui appartient tu as béni l'œuvre de ses mains ses troupeaux couvrent la terre abi obate la kaye nanda kunaye na bana na ye tiko zolanda nzamba batela yo batela na bana na yo o réussir na vie bana no ba réussir yo moko bundi na vie ya pasi otangi na pasi okoti libala pasi lelo vie wane landi bana na yo ba réclamer bango bazo vivre vie oyo bikaki mama ekomi momo tele matobondela parce que nzambe nano atikala ko yebisa biso te ke bomengo na kopesa bino bozuna kopesa bino za banda ko mituka non nzamba zolo ba les fruits de vos entrailles la bénédiction c'est les fruits de vos entrailles donc bana oyo zo bota nde bazali pamboli yango zo ka Bible zolo ba les enfants sont un héritage récompense un héritage eza récompense nzamba zo pesa mutu c'est pour dire que lelo mutu aboti bana na ye ata moko a réussir ata moko abalita ata moko azu musala malonga te c'est pour dire que famille eza réclamer il faut force il y a réclamation en écho donc 21 jours de prière au eza extrêmement dangereux numéro ya prophète yangwana bandeko so bazolanda biso partout dans le monde au routine da requête na WhatsApp soko lingo benga 22h 23h 0h 1h ya Kinshasa pona bandeko bakendaka musala papa tozaka na temps benga na butute ko bondela na butute 13h 14h 15h 16h baler wana pe numéro prophète eza connecté au ko benga da bondela pona yo oleka prophétie mais pona bandeko baza penza na posa ko bondela na biso na butu 22h 23h 0h 1h l'air wana ozokota na intercession prière les autres ka réclamation kweya parce que année où tu ko se diviser en deux le 31 décembre tout ça là qui na ba vie de prière année na succès amen année na yo ko bala amen année donc ba amen wana so ndima ki wana moi oyo yo année siko ka bonne donc année ba ndio kini na diaspora ba otunanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pona bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda katindanga na lukela bino ba place efanda place moko ya discrétion soko komika na 12e rue okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka Loge na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à Kimia Steve Loge mona mboka nda sali biso to lingite o mundele o manite mona mboka
asaeli biso place à bien pour na batu tout balinga place à bien discrétion oye na séjour na okolia bien moi boîte eza moi bistrot ezali lege bar ezali nyonso ezali siflo ndenge pena ba diaspora balingaka diaspora kaka te na Afrique peut bat bayaka au moins séjour au moins nini na oti Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka sifloge réservation eza wana bato tout balinga kovanda place à bien sifloge au moment où tu as boula mu nzambe et comme ce moment nzambe na lola visiter Bible zolo ba l'Éternel dit à Satan voici tout ce que lui appartient je te le livre seulement ne porte pas sa main sur lui et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Bible zolo ba ke nzamba zoyebisa Satan biloko nyoso ya Job ango na pesio mais ko simba molimo na yete ce ko bien aimé tango Satan azokota na vie ya Job yo mutoloba ke en Christ tout est condamné biso pas na biso makambo wana te délivrance les sous eloko nini Job azalaki intègre yo leki Job d'intégrité Job bazobanga nzamba bazobetela yeto la lubina sena moyi mutu azalo kwa yazati parce que Satan n'a pas kota na vie ya mutu il faut porter zala parce que porte ni ne permettait que Satan akota na vie ya Job enzamba ebisi yeko simba molimo na yete simba biloko na ye mais tango Satan azokota azui finance à Job a bloqué a bomi ba troupeau ya Job nyonso Satan asuki wana ta bomi bana ya Job Satan a ke plus loin a bomi na ba serviteur ya Job au contraire ce qui Satan a ça sérieux fallait que bomande moi c'est à Job parce que moi si Job a balaki a komaki ya Job et bon ba travailler ba outi na ba famille na bango mususu ba ye ko sala musala po ba nourrir ba famille ba kufili wa ya patron c'est pour dire que mon kilomon na oyo oyo ko fali wa na musala oko kufa liwa ya patron azana misala mabe abomi yo alekisi yo ozana via prière to kufa patron ko lekisa mona musala patron ko lia mona musala compagnie eza yo ya bokiltiste baliaka ba travailleur balie yo na pete famille no même ba comprendre te liwe uti wapi Satan a babisi simba biloko ya simbi na ba travailleur Satan a boma na ba travailleur à Job et Bible zolo ba kina suka ya verset oyo na Job chapitre 2 au mona que Satan a zobisa nzambe po sur po mutu ako pesa po pour po donc mutu ako pesa nyonso azo posséder pour sauver vie naï c'est pour dire que tant Satan azo kanga biloko à Job finance santé Satan a ebaki ke suka nango nazana besoin mulimo ya Job. C'est pour dire que mutu azokutana na ba combat ya ke vina nga makambezo marché te santé zo kauka misale zo simbate il faut yeba ke eza yonde mutu bazoluka Satan azoluka nde yo eza force ya réclamation donc 21 jours de prière eza ke malade nyonso o ekenda ko memela yo blocage financièrement parce que mutu tango zo bela ane nyonso yo za hôpital chaque toza malade moi yo travailler zatin eza réclamation financière eza réclamation matérielle parce que biloko nyonso baninga bazo sala oyo à la sueur de ton visage tu mangeras du pain yo zaka na mbete hôpital yo zaka makambezo simbati bazo réclamer via bana na yo bazo réclamer même kobota na yo to ba réclamer kobota na yo eza réclamation financière parce que bana tango bazo bota baza bénédiction finance ya bana ya ko sunga ba parents bien aimé eza 21 jours de prière extrêmement dangereux oyo wapi to ko bonde la peto ko sakola likola ba ndeko nyonso bazo landa biso papa na sali 40 jours na bonde la cavie zo simbate nazo kota ba jeune nazo balate bazo réclamer yo famille na yo yebi ke soko bali mobali moko a bien olongi bango na finance yango moni tango mutu ba réclamer financièrement même na nzela na bandokuta na kana ba venturi abakuta kana mibali ba ko sunga ete na vie ba yebi ke so azu mobali ko sunga financièrement longi balo a famille matériellement ko longa ndoko mona basi mususu tanga koti na vie na yo biloko na onyo so bebi mibali musu pe bongo zalaki na moi ozaki pe na moi vie na yo a bien tango ya koti kana vie na yo olingi ye bolingani okomo kauka nyonso ya yo e bebi donc azana mu pepe moko ya réclamation financière et matérielle ya ke yé pa na yelika monte ko progresser ko simbate makambe ko kende liboso te donc numéro ya prophète ya ngwana bande ko so bazolanda biso tozana 21 jours de prière même avant ko benganga ozupeta ko bondela ndenge ka tolo ba mukile ko mina ba réalité nango ebele so nzamba convaincre yo te ko benga te so za convaincu que service oyo e fongolela yo ko bota e fongolela yo santé fongola vie abana na yo e fongola libala na yo 21 jours de prière numéro ya prophète ya ngwana so ki nzamba convaincre yo benga nazo ko tsona programme ya intercession okomona nzamba ko salela yo parce que nzambo ya biso ndenge na wuti koloba tozana musala makasi basidatique bazobika ba miomba fibrome ezolimo na banzoto batu tozana temps ya distraction te tozana temps ya prière nzambe na lola pambola bande konso bazolanda biso eza service moko extrêmement dangereux oyo wapi na invité tout le monde à participer numéro ya prophète ya ngwana nzamba lola pambola bino. Merci papa. Moi
le sambo poto kabwana baza ba hôpital tout à l'heure na oketa la ndeko ya cameraman ka ba petit na biso to travailler na bango cancer ya mongongo na éviter na kotala ka bozo mona vena que sorcellerie elo ya molili aux yeux en wapi cancer na ajuana papa sambela pona batone so bana ba problème batone so na ba hôpital batu bana ba cas grave to éviter na nyangota l'émission et kende na mboka nini et réconforter les mususu libalo et panzani et réconforter ba amitié ya makasio et koti mobulu et réconforter ba bazana bopito bato balobi diabète faut ba kata likolo balobi kobota oyo ezaka ke mwana kufa mama aza sauver balobi musala faut katana papa à travers yo batunyo so bazotala to si ça ba on a le sambo et puis on a clôturé. Nzambe apambola bandeko nyonso prière oyo eko réconforter bino nakanisi ke to uti na baka ebele bongo ba émission sur salami na Kinshasa na ba télévision awa chaque jour ba émission nezo salama nazo ba appel na hôpital na kitai na mama ye mo pona bondela pona batu babiki to salaki sous service mususu na hôpital moko awa na kan oyo ya nini ya lufungula hôpital moko za na kati to zaki wana pona prière bandeko nyonso bazolanda biso soko monika wana lembisi yo umeli nango changement zate contacter biso to trouver solution et puis ils en a bandé comme souper en Europe ba benga awa to kenda ba service bien que to bonde la ravato kende mais il y a des services mususu na tinda intercession ba zu voiture ba kei ils en a ba service mususu nzamba convaincre ngana kinga moko sur place pour na lobiko ya batu mais en tout cas nzambe apambola bino avana bonde la to uti ko bonde la pona ndeko mususu uti obika na cancer des seins oyo wana pe azobela wana bo contacter famille ceux qui baza d'accord bandimela ra Jésus to sala service ba mona loboko na nzambe nzambe apambola bandeko so balandi biso na États-Unis na Europe nzambe apambola bino na France Reyobot mobimba na prophétesse Marlène nzambe apambola bino botatola bola nzamba Efrata nzamba kansela bino na musala bozo sala mama Marlène ba sacrifice yeso kanisela yo mama Julie na kantike na kobondela pona bandeko nyonso kasi butu ya lelo tongo lelo par rapport à l'ère kolandanga soko zobela simba bisiko zo kapasi soko zana ba dossier moko kotisi simba kate soki misala no marcha kate toucher na ba dossier na lingi na bondela pona bandeko nyonso babota kate cha loboko na libumu nazo bondela pona bandeko nyonso déception zo kanga yo vie zo simba te cha maboko ne longi nazo sambela pona yo Dieu de ma vocation Dieu de mes alliances papa mama nyonso azo kitan ya kolanda mission oyo na moment nazoloba awa fukami liboso na nga mutu pamba te afukami liboso na yo le Dieu qui m'a apparu loboko na yo ya miracle oyo ebotisa bikomba basidatika batatola ekota na kati ya ndako oyo esimba vie ya mwasi oyo mobali oyo mwana oyo ono puissance de Jésus nguya ya mulili bakotisi na vie ya bana na ye bazala mayele te ba évoluer te na ba foot ba évoluer te na bétude nguya nyoswa kindoki koti na vie ya bana ko détruire intelligence na bango bakoma bizengi nguya nyoswa mulili koti na ba opération ezo ma changement te likolo ya mama likolo ya papa oyo ba douleur na mukongo nguya mulili kindoki lié na ba impuissance sexuelle oyo bakeko lona na kati ya ndaku na yo et libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci le prophète Marquis Efrata pour la bonne nouvelle. Donc Kapashi TV, c'est vraiment bien de recevoir les hommes de Dieu dans notre site Kapashi TV comme on le faisait tantôt avec Airbag Télévision. Beaucoup de monde a pensé renouvellement et makambo plus que autre comme ça là. Nanguya Nzambe. Merci à la prise de vie, c'était Martinez Tondo, Zado Mané à Tchakipe Bia. Ça va déjà pour marquer et ça la biso bien. Merci en tout cas. Beau s'abonner. Beau aimer, beau partager ba émission na biso, bana na Nzambe, tozala bomoko po Congo kende liboso, ba église na biso, ba pasteur, tozala bomoko, ba serviteur, ba chantre de l'Éternel, tozala bomoko po Congo kende liboso. Ngai bo retrouver nga na numéro mususu kaka na espace ya prophète Marcus Efrata, numéro na ezali yango wana, bobenga bokozwa ye moko. Merci na Jordan, merci, bye, à la prochaine, au revoir. Cynthia Kapash Congo Web Cynthia Kapash Airbag Cynthia Kapashi Cynthia Kapashi malgré Kapashi mokona lingeli mama machele mokona lingeli makosena ngana senti mama bototola okongenga lokola moya mbugwa koko malanga
Ah, j'ai des larmes. Yeba que depuis na monaki yo. Na koma troublé. Lokola moto liboso ya des chemins Wapinzela bien. O troublé nga bongo. Non, est vrai, est vrai.